bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Léger na Daniel Safou faut bimsa be mission bo salaki na ba combattant. Please so ba collaborer bo bimsa be mission wana. Après na yo zo ça be bilo ba na poto bo finga ka batu. Bo finga ka batu bo tinda ka rien de contribution à Afrique du Sud. Bo bien go bien. Ba petit ba na cachoti lelo. Ngala combien de combattants ba na cachot? J'ai pris de 5 ou 6 combattants au ba na cachot ba kanga le 19 décembre. Ngana tuni ndeko Eliezer na lobi pesa nga position na yo oza wapi Daniel Saf position na yo eza wapi tozaleka ngai nazalai na polo o ya Kabila Masgo na pakafeli polo ya Masgo Kabila Masgo réponse ya Eliezer to ya Daniel Saf ozalini oto na yena biso to ye kaka nde ezalaka ba inviter biso to ye tozala bango te mais bozala bango te ndeni bozala bango te position na bino biso to yeba te boza wapi Bayi bazana bango te mais baosala nini baosala nini mbala moko interview na ndeko Eliezer. Merci beaucoup Balanigno sur Congo France, vous avez toujours rebellé Botal Rabiso na www.congofrance.com. Merci parce que la fidélité la bino et ça la biso du Toko wapi. Ya ko ba rebellé Botal Rabiso na site la bino o bolingaka pour na kopesa bino ba information parce que kopesa bino ba information ne souci na biso. Merci beaucoup na tout vraiment ndenge Botal Rabiso vraiment merci beaucoup le boss José Didi Pumba Alain Mbambu, merci beaucoup mon Roger Autriche, merci beaucoup na ba toujours Botal Rabiso na site Sabino o bolingaka mingi. Merci beaucoup na kiti lisusu na boulevard Parafeli ezalaka awa na Afrique du Sud na Yoville soko tamoda Yoville tuni boulevard Parafeli ba rolakisa yo sika ba combattant ya solo ba combattant ya telemara o ba panzaka teke toujours makambo ya mboka o soki makambo mboka yindi donc soko ya wana oza ba information nyos tout okisi ma boulevard Parafeli tout ka ba combattant to beta masolo par rapport ya mamozo tamola na mboka o ba mo ba rimero tamola na Afrique du Sud partout mboka la biso to panzaka teke ka ndenge ezalaka nazala ba combattant na pembeni na ngawa. Bonjour papa. Bonjour. Merci mingi na pesi ba combattant surtout mbote partout bazali na poto donc partout na Kisasa wapi na pesi ba na mbote na makambo ezoleka na Afrique du Sud awa oyo po oyo ezalelo oyo ezoleka awa ezali makamba Moïse quoi oyo dossier du jour ya makamba Moïse na kansala makamba Moïse voice salamaki na partout pona batunyo surtout ba combattant ba kende kuna mais ko ezaki nini ngo expliquer non voice ngo utaka wapi bon sa rival asalaki voice ke ba combattant to sala reni to kende kuna et pas Moïse OK bon omoni ezalaki na bato ba monanaki o tokomaki kokoma tokomaki place o tozalaki biso na Yoville toaki na Arma Tungulu kolongo Arma Tungulu okoma tikuna ya vraiment distance amulai po ezali na Krukasdorp mais na Krukasdorp ezali sous na ville te so à partir à Krukasdorp ti okoma kuna donc na car ya 17 minutes ya soki ya car ti tokene tokomi place wana na hôtel wana place conférence ne alaki donc entraîne na biso ndenge na lobaki on liboso na porte pour stratégie na biso za stratégie mususu nde to koma ekuna po ba stratégie nyo surtout to ko loba on na ba médiaté pour na bato ba finga ki sona loba ngo lelo po ban bato ba fingi ba lobi biso to ko finga te po to sala bomoko to bandeni to ko bunda kwa ezape erreur bato ba fingi te erreur bato ba panzaki sango po ba ebaki makamonde le kakite entrée là to koma place wana na kansa na à partir à porte ti place au parc qui ezalai so na ba 80 mètres à 90 mètres place à parking à car to longwe wana ti place ba opesa polo il faut ça ba 80 mètres mais stratégie là to combien là to bengaki ba combattant surtout to sibi au monde to za awa événement so salami retour bango mutu ba loyer car du ba ko fute susu ba mituka o ete to yenango lebo to koma to bande to sala ba tutu ba telemla lebso to komi na ebsi ba combattant ngam to nese ba combattant boko tala mulongo
bapanzi bato nyonso tu balai bakoti na mulongo bazwi 300 reine na polo. Tandis que ba 500 reine. Te 300 reine na polo. Ko bima ba kombata bimi. OK. 300 reine na polo. Donc to lo bana so $20, $25. OK. Ba pasoli ba polo. To pasoli ba polo. Poto ina tina ba polo te. Na epsi bango bon siko ndenge za awa mutu na mutu asala mbongo ne déjà transport. Po efele malere ko salama mutu na mutu ayeba ndenge ndina ko benda. Ozoma nde problème de alaki. Tolongo yana ti place conférence ezalaki. Place conférence ezalaki poto kota place toaki bloquer nde place toaki bloquer ngwana. Toyeba iteke accès alaki avant au kota kuna il faut ça na polo. Voilà bien passer déjà ba polo. Si to pasoli ba polo. Ozoma siko problème alaki l'air to komi wana toi qui bloqué mbala moko makelele baninga bani makelele photo kota soto kotité ça problème discussion débat badi wana pas na minute or que Moïse azalaki na kati babande ko déverser déjà Moïse balobi ke ba combattre baye Daniel Safu ndeko Eliezer aye ko bima ndeko Eliezer na Daniel Safu babimi l'air babimi ba ote ba combattre to solo na il faut interview ngala tuni ndeko Eliezer na lobi pesa nga position na yo oza wapi Daniel Safu position na yo eza wapi to saleka ngai na salai na polo o ya Kabila Masgo na pakafeli polo ya Masgo Kabila Masgo réponse ya Eliezer to ya Daniel Safu zakini ote na yena biso to ye kaka nde ezalaka ba inviter biso to ye to sala bango te mais bozala bango te nde yini bozala bango te position na bino biso to yeba te boza wapi ba iba sana bango te mais ba osala nini mbala moko interview na ndeko Eliezer na yebise ke nde biso to ye awa to ye pona Moïse te bato tu ba ye awa eza G7 bango tu ba fa quoi ozomona bango tu ba fa quoi donc eloko esali bato nyonso tu ba ya eza continuité ya Gelval na oloba na bomba te continuité ya Gelval pour la mona ibana poto ba msusu ndenge balobaki bafingaki balobaki trop mais biso to ko zongela ba réponse te mais l'air bango ba sala Gelval na doyen Etienne Sekedi bato na tu basalaki mais koto yo biso to ndeko bouder Gelval wana to poto ebaki ke Gelval wana ezali glissement pour na Kabila conférence à Liboso o Moïse asalaka bato Moïse basalaka na hôtel na Yoville hôtel na kasato panzaka bango l'air ba sala Gelval kuna bango ba sala mais na regretter trop na bana poto nde bafingi mais to salande together pour bango fallait ba stopper Gelval soko ba bisaki vie que batu wana ozoyamba ba kolabo elingo sala mate et accès uté pa na bango pour ba Francis Kalombo ba alaki ba Olivier Kamitatu donc ba Jean-Paul Vemba bango nyonso ba kolabo ba aki na kati soki ba stopaki bango so ba ebisaki vie ke batu wana ko ke na bango te malamu Gelval ezala opposition na opposition mais laisser aller alaki yangona continuité nango ti nde to kokoma awa lelo avant tout ça parafeli siko nani yango atindaki voice wana oke non ba kombata ba liembongo po ibandaki na voice wana nani yango publier voice yango elo na websa na websa yo boye jalousie ezalaka na komba ozomona eza likamba leadership ozomona eza likamba leadership toyebi nde nga mona yebi lelo nde na ye koyebaki nazala leader na biyebi ke na leader po bafingi trop balobi trop mais moi tokozongisa bango te tozala together donc makambo oyo mutu asalaki voice ayebani te nalingi mpe nalandela ye te aza congolais soki aza congolais ezala bien eza nde kanda ya susi ya mboka nde bato baokufa kwa. Merci beaucoup tomonaki namonaki mo interview moko ya Eliezer asalaki na Moïse Katumbi atuni mo ba question Moïse Katumbi alobi mwasi na ende azalaka congolais papa mama bango azalaka congolaise papa na bango azalaka juif nde aza congolais par rapport à mon plus beau baza congolais na lobby au moins les okamsa ngai ba peuple congolais to fungola misu quoi to fungola misu to lingi te to embali susu Moïse to vandaki na ye mbula na mbula ye
papa na ye toyebi te, mama na ye toyebi te, tango yango nde toyebela Kabila. Ah, bon poste musu Moïse akozango te ka présidence. Ah, to boyite so balobi ka sa congolais. Ba poste ezebele, hein? Les razale gouverneur, ezali na problème te, mais siko ya linka ka présidence. Aluka soka za congolais alinga investir na Congo to na problème na été, mais aluka poste mususu. Merci beaucoup les grands combattants de passer na Parafeli pour te mettre en solo par rapport il y a Maramunenge et les gars Parafeli repousse la route. Bonjour Parafeli. Bonjour. Bonne santé. Calmez-vous. Parafeli, comment on a internet le rôle dans la film, comment Parafeli dans les réseaux sociaux, le la guerre, on a évité Parafeli, moi le banane. Par rapport à comment on a circulé. Bon, par rapport à Combo, yo yebiki, oyebika kala. Ndenga na finga Kabila na ane kaka boy. Na Kabila tina suka. Ngai pe, so la kesika. Quand même. Bon, moi pe raison nango. Vérité yaki na escalier. Le côté yaki na sincère mbangu mbangu. Boyeli ko misabani ba voice bo fingi, mais na le bela ko lo bate betinanga please. Adjasi ne camarade nanga salo bija nyoso. Na le bela ko lo bate. Bon, moi déjà vérité ndenga yaki na escalier malembe na le côté yaki na sincère, ba to sali ba voice ba nini mais que Dieu vous bénisse. Nzambe a bénir bino. Tu me le beaucoup. Vous finir raté, toi bien polité. Tu vois la famille bien. Tu finir ande Kabila. OK. Oyo zo sala ba voice, ozo sala nini. Ngala finir mutute. Que Nzambe kaka a tcholo beaucoup. A tcholo beaucoup. C'est que position on n'est pas Moïse Katumbi des années ni Parafeli. Tu veux bien nga la partie en beaucoup. Yo zo nga partie politique. On a question au papa c'est quoi tout qui les airs on a tenu. Nga yo so bon la partie politique. Non. Nga na combattant, je défends la nation. Je défends la nation, je suis un combattant. Je suis un patriote, je suis un nationaliste. Yo na bundela mboko na ngai. On comprend. Je suis la question que tout masa nga répondre déjà. Na c'est le comme tout ngai. Kasi par rapport makambu ya oyo batu so zotinda ba voice. Bazako ba bomadie. Wo bali ba bomadie. Oyo alinga sala yango aya ameka wana petit na nga ya combattant oyo alinga bomaye aya ameka nanu na otala ye on manduko la Kabila alinga bomadie pourquoi to yebite le problème oyo alinga bomaye il fallait oloba okozala en clair ko sala clair il faut tozala clair bango basala ke équipe oyo ba kisima équipe au baki sima leur badie bayaki ba équipe au yaki sima po biso to gende ki avant leur bayaki ba comprendre ki te likambo po ba bande déjà ko tomboka ba tomboki leur baye ba otsa suku ba tomboki suko batu wana o ba msuso basale ba voice wana eza ba voice mo ba sa ko intimider ozo mona ba blo mo menace ke ba bengi ote to bomayo ba nini ba mais Dieu a les carana to kana na boulevard Parafeli chaque jour to salaka mais o ba olo bande wana ba ko intimider mutute biso salaka wa to kolia biso kolia eza kuto black te to kolia ajo to yana ngo to kolia wa biso kolia wana ya ku ba biloko pamba na ba olo so to balobi ke to lukana partout to bindeni to ko lukana po biso to tambola ata butu na banga eloko mote oyoka na onte ototi moka kalenga ote baleka ke bo rien donc wana ba intimidation moka pamba bato ba sala ba voice soki baboyi mutu yoko boya mutu te est-ce que mutu yo lingaka yango lo na ebsio awa problème na ngai ya munene na nango bana poto ba yoka partout na monde ba yoka batuna ndeko Liezer na Daniel Safu to salaki na ye babimisa maloba oyo biso tolobaki po bana poto bafingi bato babimisa soki bazana bango te les sali otunie ba question par rapport proposition na ye na émission abimisa émission to moni yango te yango mona to waki na moi to ali na moi pause to bando ko sela abimisa émission la to moni yango te pe Daniel Saf a prometté biso na ba déclaration to salaki que l'era ozanakin akobimisa na journal bana bato bana kin soki bomoni abimisa na journal bo sala tu botinde la biso yango to yoka malobo biso to lobaki po malobo biso to lobaki to yebi yango po to alaki vraiment omoni neto salaki ata masa moko ya kel mais vindi no sama lilbu na sala reconnaissance à terrain ndenge salaki le na komi ba petit ba fandi na tamboli na hotel wana entrée alaki moko
place vraiment ya kobima soki action ezala te na nsima eza na parc ozomona alaki mpe partout tobandaki kodéplace to na déplace boye bato nsima na nga na ocomprendre te naye na bisi paka feli bato namona bango clair te oyo te nga lobi te babambila sala ekenge babambila nabengi petit moko tozalai na ye fly na bisi fly place ande eza terrain eza miné bosala mouvement moko te terrain ya miné oyo bato oyo tu omona bango ata bajardiner oyo bato bango tu bambila ozomona toanakasaki na bametre jo bayalaki bato donc bacombattant tu bayalaki ozomona tokoki kopesa accès mbala moko te mpona kokangama mpo bapeti wana mosusu bauti prison mikolo ozomona nde alaki donc babimisa bamakambo oyo elekaki babomba yango te. Merci beaucoup, okay. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Parafeli mo okoloba nini mpona Eliezer Tambweto na Eliezer na Daniel Safu fo bimisa bemission bosalaki na bakombata please so ba collaborer bo bimisa bemission wana après na yoko so ça bilo bana poto bofingaka bato botindaka rien de contribution à Afrique du Sud boye bien bien ba petit ba na cachoti lelo na combien de combattants ba na cachot j'ai pris de 5 ou 6 combattants au ba na cachot bakanga le 19 décembre. Tu as dit le 19 décembre, Bakanga, on a dit il y a oh, Bakanga, 8 personnes, 2 batika la prison, tile le bana va piger 200 yango toujours kindi. Comprendre? Bana poto botinda eloko mokote. Botinda eloko mokote mais pour ça premier ya koloba. Boyo kakati. Tokene kuna ba combattant ebele. Ah wa susu ba petit musu bazala San City 3 petits. Nazo bunda pona bisabana. Botini mbongo. Quand koloba menzambe abatela bino nzambe bénir bino que Dieu vous bénisse bozala bien combat Afrique du Sud et combat Afrique du Sud ezali combat et bunda makana pasi na ba poche ya batu ingeta reste toujours ingeta combat Afrique du Sud bunda na ba poche ya batu tozala na keste combat bunda na ba poche ya batu. Merci beaucoup. Combat et Bundamara na poche ya batu tozo zorara. Bon problème est lié à na yo sabana poto ba combattant Afrique Sud ba combattant zalati. So bolo ba bona bo biso moto futa ba parler na ndenge la biso. Bana chiki ba kende ke to futa kala mbongo la biso. Ozomona bolo bato ba combattant zala o ba nil bitumbo to bundaka awa mutu moko te atinde la bato mbongo. To ba responsable toi ba responsable toi la banda kuto zana basi banini ba petio tu ba ya bana basi bana bana na bango ozongo ba kende ba boulot leur ba ke ba boulot eza facilité banda tongo mutakati boulot na ye po e yaki brisk akati boulot na ye ndenga kende ke événement oyebi batu boni balongwa musala po na makamba combat Afrique du Sud bolo ba tro te 300 rand ba combattant nzala o banini te botuna pe bilongo ba oloba o ngana oloba awa ba yebi biso na Afrique du Sud otuna bango so ba banani so ba yeba ndeni wana ba bêtise ba oloba o te ba combattant nzala ndeni bango nde kuna so gelval lelo so itozana problème auto okendele bo eza bango bo batika ki batu wana nyoso tu comme nini Congo za Tshisekedi te Congo za la Tshisekedi te leur botike monopole Tshisekedi akoti ba collabo na gelval ti lelo yo yango bino moko bondimaki Moïse ke aza congolais etali biso te bino moko boso makamula bino ingeta. Merci beaucoup ingeta tozana ngai cheke combattant cheke pona kosudisa na ngena lobaka boye vejo na lobby bana poto boza na esprit so boza na esprit te ya passi bino jamais boko diriger biso na Afrique ici to lia ba mbongo la bino te et puis lié biso bunda combat na bino ya différent makasi nazo bek bino na yesa bino ke botika buzoba so bandi buzoba to la sanobe buzoba o ezaka na Afrique du Sud po banga bino te to bunda combat na biso na ndenga na biso ezate ke bolenga na TV so baninga basai mo erreur mo boye basai ku erreur te po Tshisekedi ye mo alobaki ke boli bozo mbongo bolia Tshisekedi alobaka ngo eza mbongo mboka mais bango bakene ba basa désordre ngana zaka na bango to zaka na mboko to koli na mboko ba mande fois pembe biso Afrique du Sud bo fingi na ba net bo lobi ba combattant Afrique du Sud baza ba incapable ba miyibi ezala te bo to le mo mabe ndenge biso bunda ko to ndenge bino bunda kule ya différent to za boyokani
tous en boyokani na mboko de futa ndako cher que ndaki ki po pasa mobulu ba kende te po bale ba mbongo fele Moïse azo ki lumbe et puis pour la ressource na oyebisa Joe oyo abenga sans rival papa na yebisi yo be careful parce que tu musapi oyebike so lingi continuer kana ko benga ke o ko sa likamola o mola ya sor nao ingeta. Merci beaucoup to comme na suka papa John maloba manke to comme na suka to ki manata. Merci mingi na elo na lingana na lobaka boye boye bake Moïse leur zuma là qui Moïse abandonne ta makolone awate Moïse abandonne ta makolone awate abandonne sala pe ba conférence au salate mais lelo yo massa Moïse muta komi président oya komi président lelo eza massa Moïse donc akona ba laisser aller yango lo moni aye mikolo bana poto ne tozali ba combattant nyo surtout donc combat en Afrique du Sud pour Moïse aille vraiment à vendre. C'est là bas surtout tout monde qui a ça là un mois. Mais tout le cas tout y est bas position na y place dans. Et là on a la baksangwa. Merci beaucoup to comme na suka émission na biso pour comprendre que ba combattant en foot ici ba réagir par rapport il y a ba voice ba image ba mamuto état molaki pardon na réseaux sociaux. Pour les combattants, vraiment, ils réagir, les cas qui va passer clair dans la poto. Oh, les combattants vont voice, réagir par rapport. Il y a les cas. Mais les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que son notaire. Moi, c'est Yannick Wenge, votre serviteur. Vous informer, c'est notre souci majeur. Merci beaucoup, Papicho. Merci beaucoup, les boss jeudi du Pumba. Merci beaucoup. Alem Bambou, mon conductrice, merci beaucoup au président de tous les présidents, président des jeunes garçons congolais, Namboura ou Afrique du Sud, Gilles Senghor, papa Briam, vraiment, Motema Mamba, la PCM Beauté. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.